c'est Dani Tsunami, ndenge na prometa ki bino, hein, la femme dirige quoi. Babi ba patron, ba femme de patron ba comme belé, la femme dirige a kiti na kata king, ndenge yara ka na mboka ya ba sainte, mboka ba korona biso. Na yende na prometa ki bino, ba projet na za nango, makambo pe boyebi o na yeli, ba tumusu ba na kata koyeba ba yebi. Alors lelo na kiti na kin, na za hôtel nanga, boyebi kinga mesa ko lala na hôtel ya cher. Faut nanga teza faut ba relation. Alors lelo na kiti na kata kin, naza na ba projet moko o na ekosala ya Deka Innovatique. Deka Innovatique ezali ONG, hein, oyo simbi masolo ya Dani Kasongo Kabaka na kati ya États-Unis. Donc naye pour na masolo ango pour tous ensemble, on travaille ensemble. Alors to côté ça qui peut Chris Nzora pour na ba relation makamususu nde ezali nde bato balingaka ye. Alors to côté ça qui peut na makambo tozo voyager partout na kati kaka na Kenya bato ki baba Congo banini tout ça pour na pesa bato ba aide pour na ko sunga bato baza ko souffrir bano baza ko mona pasi. Donc ko aider ba on a muke o Deka Innovatique azo sala déjà parce que ba projet minene ezali meto lobe nango lelote. Na yambi Chris Nzora bino mo bebi ka vienzora o batu bainingaka. Donc eloko moko ya vi mo ronde eloko moko ya muke pona lelo ka nde na komi et ça la ka batu nyoso o balinganga dodi chama ma copine ba gros bisous na kati ya France vraiment et ça la bango sur longi sans oublier grand pote Cizangadi ndega to solaki Nzora ndeni. Oui, Dani Bokombe Tsunami. Dans le bagage au mort so yeki tsaso moninga te seko ya kite. Donc apena na sapena na lokola Tour Eiffel quoi. Parce na kacha kin so yefo monanga. Et quand so que France on a Paris faut comme la Tour Eiffel. Donc a vraiment des Tour Eiffel quoi. Donc so yeki tsaso moninga te seki okoma kite. En tout cas merci non na likanisa malam au papa Dani Kasongo. Dani Kasongo Deka. Au moni batebele bana mbongo même bazo aider batuté. Bazo sesa batuté. Mais les caniso amalamu ya enango ya ko sunga ba orphelin, ba veuve. Baza mingité ya Dani. Na ningi tozo sala tourner ya kotambola na ville ya Kinshasa nanu après tozo kota so ba Congo. En tout cas on le verra pour na Deka. Dani Kasongo na kati États-Unis. Nzamba pambola yo. Nzamba pesa osusu ya ebele. Donc pour na likanisa malamu ono za nango wana bato so baza suna ngote. Bato comme azumbo on a préféré ton immeuble. Azumbo on a préféré so mané car à $200,000. Mais yo na mukioza kozwa olobi osunga bande kono ya RDC. En tout cas et puis la sepeli ndenge na koti ndenge danyo yo zwinga tozo voyager déjà partira ya lobby to keba Congo bato ba mona musa to sana ba Congo ba comprendre que Deka aza penza na makanisi ya bien pona maramambo la sur RDC. Ok, d'accord, merci beaucoup Chris Nzora. Donc Chris Nzora lobby qui so ye qui so moniete dans les amabe era neti Tour Eiffel na biso. Nzora yebisa biso ngaza kite awa eloro mo ngapa na baki erno koma Kinshasa. Il faut na kende tombe ya Marie Misambo. Aleli sanga na ndenge moko na kati ya poto na zangi na susi na bana bazo lele sala pasi mingi. Bino bozaki na matanga on a mona ki posa ki be mission lele makati pona yebi relation bozaki nango. Na yebi na nga mutu no akati. Na yebi biso kala. Do na yebi ba non enkelke lelote. Do na yebi sala nga pasi na lela na kanisio na yebi ba matange koti ba polémique ma bébélé yango ba iso na kiti Kinshasa il faut na kende kota maman na il faut to kende kuna ngana yo il y a quelque chose à donner trop ça même Dani Kasongo Kabaka na États-Unis lobaki pe ki atinda ki moi eloko moko pe to kende ko pesa bango. Oui en tout cas merci et ça passe ko perdre artiste munene ndengwana une grande chanteuse il y a RDC Tsunami Bokombe Lilala il y a Paris et ça passe Marie Missa Matiki soka plus que ma boakena on irait ndoto donc na minute au mariage até mais maintenant elle est très bien bakundi très bien na comprendre que ba ko vana mokili za bien Dani Mokombe batutu bakufa na RDC non na mona matanga batu ya lo moto ya ndengwana te
okana balabala munyoso olela wana balabala olela no kaka Marie en tout cas pesi batu passe makasi et puis liwa mbala kata kaka mwana mwasi azali kotama na jipa coach hôpital te akufi en tout cas yo yebi aza ma copine ngai nalia na ye ne nalia na yo na va na etro nazani na Brazzaville donc liwa ne salanga passe et salanga passe et puis noki que maman a un problème dans la famille. Bengana qui soit disons dans la famille, nanda kuna famille. Maintenant qui a zongi, au moins il y a maman nzambe quoi. Maman boti mari misam na côté lié pour na yipete. Mais ndé bazolo ba ke yende na intimité. Pour ça azaki na besoin les mari fallait kala. Mona sali saraye maman ko sala ngote. Maman boti mwana e. Ka mwana mto sunga e. Te mona mususu ando ki ala tansu elonga maman ba mari. Pour maman la mari tia comme une mkolo bongo mari pas comme sur la 41 na kelia makamni car lelo ke rolia bana ka lia été car lelo de ça car batu bilobela quoi bilo batika maman va na calme maman za na passe na motema liweza nzana biso nyonso mari sakei la vie continue quoi. Ok, ben liweza nzana biso nyonso donc tokende kuna tokiota la maman ya Marie Misambu tokiota la ene tinga na baki na oya parce que na yaki tokozanga te so tozanga ta deka innovatique tozanga na pona ko ba problème a bongo deka pe ka songo innovatique à cause de la première palais à cause de maman à l'aise parce que toki maman za mal à l'aise quoi maman za bien tena ni ebsenga chaka Congo ebsenga fo ko aider maman na Marie Misambu quoi wana toye na yende na prometa bino naza na 4 comment on dit naza na 4 makambo na eli 4 projets on a eli donc naza makambo ya des cas innovatiques ou ya Danika Songo Otoza naza associé oui on travaille ensemble donc babik Danika Songo zalaka yo talaka yo donc tikalaka yo ya mwana premier ma solo vraiment o pena ko aider deuxième masolo mususu ezali eza masolo 4 tokolo bango te troisième ezali on a prometté ki batu kena okitakine parce que batu mususu basaka na batu na musika ana obaki na okita nga aza mutu ba action donc soko teli baya nga na otsapenda ko na teli bende donc na ye na kata kini batu ba o bayebi o balinga dani bayebi pourquoi na ye alors eloko liboso nde tobika to ko salisa batu bozela biso bomona ba image nde to tambola na nzora to tambola ba Congo to kepa maman Marie Misambu bomona donc bomona biso na bibilili donc minga olobeza lilote mamutu bozomona internet wana na ibola na bilango te on a évité ko tout non ponga na masolango yo sola mabe au passo ba $200 au sala ba mambebele donc tu comprendre te olongola mwana classe bani ozo ko so ki na école la mwana o lobby ke atanga ka coopérer na directrice na ebite école mnele ba koko sala makambo bon na pa na te on a te dani ba to abina répondre te tango lobby ki sinyo ka passo $200 dani bokombe kasi funda ngepa mutu angoti ngai vie to yaya omoni $200 tina ki biso ki sinjora apasola ki mutu ngazate afunda kasiti bon moni mo sababu azali semeki nanga o pena to vana ni trop na famille na biso mutalinga ekoleka nga azate prince aza mwana nanga ka yemonda lobaka nazui prince bana zemi babi asomba kushite sala kushimate ngam na sala nyonso ndeka manike alobana ba video ngana bokola babi na bokola manike na banda kunanga o tout temps on a foutu là avant de payer premier le pan on a na kolo ba mabe ya prince te prince à moi nanga mais baza quoi embrouiller na ko constater que membre ya classe jamais asa pena moi no asa ba kila nanga na ko ba be na été maniki ne na be loko ezo sala été na ebité ti lelo so na vole ba non dimatia maniki mtole na la bouche aloba ponanga oh ponani so tu ne pe elo to weleli tisko na so bateto weleli nini ngana vanda ka be prince abima ndako nanga kima sana mutamwana azo kima na bilamba balandi prince na tunu okay wapi ndeka mama nanga yi abito ke vana monga fula na tuna prince question boni bongo classe ote na robana roya nga prince no zo nanga yiti prince mo na okuta na kotia na njoka tv nanga na kotune question so katanga te ba mokili ba yibela bango vérité ya omoni na kati la bouche autorisée ça pour ça ba côté lingai ba côté ngabe parce que ba bi kenzo razana na raison
manika zo bane mama lokuta quoi ngai na bomba na ngai vi na ngai te nga laksa na vi na ngai na sina yebisi manike mambo to zo loba o aropanzanga na sina lobi loba na yo be opanzo ba mambala na ba Belgique na ba France na États-Unis a panza na ina zandumba na bia panza na bia panza na iwana kuja makamutu mini makamuta nga sa star nga balula nga na nitinga dani na saba mibali na ngapa na Facebook na tengelo moko ona linga mi na mibali na nga tangata moko na no mbali na na Ottawa na Canada na pesi chéri Jibol na pesi mbote Jibol mbala na pesi mbote na micho mbala nga na Dubai c'est mon chéri ngalo sa vie na nga woni sama mo panza mutu te est-ce que sama mama babo lunga ba to sama mo yako panza ba alo basoki kisi nzoka simba kisi to na magadiamba ba cigarette na saka mabela bo makabatu na kota ba kisi wana ba mona kisi nzoka za mabe mama babo lingo na ko panza kani et puis babo lingo bi ya solo ba to pe la mona ba pote na fina nga muta to so na Canada kuna na pe la mona ngete de blesson bon siko soko ayeka si bo siko yendenga na yaka bo so mutongo aye Jibolo souhaite azo fonga bolingo so aye bolingo makasi azo fonga magazine azo fonga magazine azo kichasa ngaki sinjora kutuko dani manikaza berser nanga to kabona kande to kaboni c'est tout andiminga te merci ba pesa na mbwa menga souci kaka makasi ndenge akati mwana classe fallait mwana tanga na nga tanga na Prosper wana nga bato bika kisi njora kosa kate na kosa te na ko école mona kosa te yenda zo kosa yenda yango bato moni teninga fingami parce que il y a ça la vidéo akei aza ni Viber ni WhatsApp ni Facebook ana compte mon côté et disku ba kama so ka na simate ya ka na opanja na loba na loba oh dikama sikeli loba nayo loba na hodani loba nayo yang bio déjà yo zanondumba yonde mutu pena o baby sanga na bakaro yo zaka nango dani mamokuta na net bakaro yo beta dani ba trouver dani pena s'en fout quoi ça nos vidéos le bano so na bala bouche en tout cas merci na mu comprendre vraiment il y a comprendre ngai vraiment ba tutu babi ke manika so bana lokuta babi kuta akendaki ya même moi n'est pas ferré ndenge na zo yoka mais babi faire zo banganga faire ko banganga te soye zoye so mbele ba jipe ba mapangu bongisa vina ekule babi viezali yaya pense à moi na ngana orchestre mo te elinge ko lekanga orchestre mo te na kinye ko fula mwana ko lekanga na fula wana mwana nga makila na ngai babe c'est mon grand frère propre papa botinga na papa babe baza tata moko mama moko babe c'est mon ami grand frère na tambo na ye na sane mama ebele so na za mona musique eza ye yimdala kisa mama musique babe alexanga petit senjora na ebité mama c'est belé bon manike nzamba limbi c'est quoi na zape na problème nete na lobe ko na répondre te mais na répondre ka pona yo dani puis na temps na te quoi na temps na bige manike alukanga un jour alukanga po yebi alukanga ya ba njora limbi sanga pochilo na zuiba dani to na manike nini oyo ale na internet o eli nini ya $200 ngaki sina pas sur la défait na sopina 200 vraiment na sopina 200 na combien la poche akuna na 5000 à Congo na ko passer ngo te bo c'est belé à 5000 francs à Congo na passer ngo kia na ko kate bela mbongo we bana ba la de kilomètres kosoji na ko passer ngo te jamais respect na mbongo des arts razo lukali kamel kambo ezana ngote quoi na pesi moto na ya gile maindu le mannequin de Paris Manulis ka bande la joaillerie de Bundes ya Nathalie Sido Dembo il da Bayati il y a Ange Apocalypse les Apocalypse Bella babot Ange Apocalypse Apocalypse Bella babot ka dena petit frère to ka souté apoka il Apocalypse na comprendre que te moi monnaie na WhatsApp et moi bungi asali 4 mois zongi na WhatsApp tala ya homme d'affaires en tout cas na bossa nité José Malier on a Milan il y a Jean-Jacques Pagna na Suisse mobala pembe ya na ngazaka pembe na Suisse Gracie bombo chocolat olobi na ngoti na manike $200 no ko tina note eza mbalo kuto che $200 poadi tina nga $200 ali ala ngala ke paso $200 ngaki sinjora nana omeyaka mifi omeyaka Mélanie Inter yali 20 c'est mbeto elangi. En tout cas, on met tout dans la guisine. Lydie Maton de ma copine mon chou, ba bisou belé.
azali ka bonga kende wapi ay senga bokanga beneni Lili Matondo na pesi mama wiva mbote ya zaza na pesi mbote Jean-Pierre Ombali le blédard président d'homme la lille ndeto solo et carado masolo masolo za carré ko banga na oteka ndeto solo la ki ba gros bisous na bino nyoso nani comment il s'appelle encore na kati États-Unis tata non Dani na robo sanité Dani mto poti na a pesa ba mbongo mto mbongo akambara note obi na sentir vient na Dani Kasongo niveau to ke matadi na debleso bakunga ozanga te na ba artiste na no mto ke kana debleso siri hotel azolinga pardon baba marque o garat pardon vraiment na ke pe maman na matadi vraiment. Donc voilà qu'on appelle si la vie est belle, bino so beauté. En tout cas, grand prêtre César nga di babi Clébo, nga na zozo nga yo zoya. Quand de tout ça, donc mbo kana biso Clébo a toujours. Donc elengi. Na pesi batunyo so beauté, ba gros bisous. Oui, merci. Nga pa na pesa beauté na vraie chérie. Sandrine Mopende, elle puissance la patronne, la reine de Belgique. Je pèse na ngai. Na pesi ba beauté passa ça na Bruxelles wana. Na pesi body kiro na Nashville na États-Unis bambota trop il y a Nicole Lukao il y a Mathieu idolo il y a Deborah Bofando il y a Masolo kama sonde to so like donc on continue toujours à très bientôt biso to kei donc ba ose la biso ji pesa déjà c'est on toke ba Congo bozoka ba image bomoni basaka makala bomoni makambu to ye Dani elo no peso merci no koti singa na rambo konjo to kuta na bango semaine prochaine pour comprendre qui sont en mati quoi. Merci beaucoup. Merci. Dani Kasongo, Kabaka, Deka, Tara yo, bizarre ndenge ozalaka, ko changer te. Gradi Mouya. Ma big Gradi Mouya ko bo saka na bo vivre. Kalate. Bo la pièce maîtresse bo saka, bo vivre, ma soleil zo changer. Ma soleil zo changer. Ciao.